Bande ko balandi émission bongwana mbote mingi na bino pe boye malamu na émission ya mokolo ya lelo na tondisa mina esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte télévision na bino mpona kolanda émission bongwana ya mokolo ya lelo esengeli koyeba ete toyambi mpona bino mwana mboka René Bonganga oyo azali bongo président ya lisanga babengi babembiste oyo ezali mouvement monene au sein ya mouvement de libération du Congo parti ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo elongo na ye tokolobela maya matali actualité politique maya matali société pe maya matali lisanga na bango oyo babengi babembiste mwana mboka René Bonganga mbote na yo mbote mama mopanzi sango toyambi na esengo na plateau ya mbongwana ya mokolo ya lelo sango nini oyeli biso ya babembiste. Non, ça va, babembiste biso tozala lokola ba évangéliste mikolo nyonso mosala biso ezali koévangéliser po bato bacroire na projet de société ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba eza lokola mission oyo bakristo bazwa mikolo nyonso esika balekaka koteya bato sango malamu ke yesu akoya bobongola mitema biso na politique surtout role na biso babembiste ezali ndenge wana ke bato bayeba vision oyo mwana mboka Jean-Pierre Bemba azana yango parce que soki bayebi un jour bakokalisa kopesa MLC bokonzi pe a diriger mboka a exécuter plan de société malamu azalaka nango mikolo tomoni penza babembise bozalaki trop na terrain omone epai awa drapeau ya babembise ezopepa epai mosusu kuna bendele ya babembise ezopepa ezalaki penza kaka mpona koredynamize to bino mpe bozo milengela deja mpona maponomi oyo ezali koya na 2023. Oui, effectivement ndenge nalobaki liboso ke tozali baenvoye mpona koluka bato baadere ebele na parti ya MLC mais surtout dernier temps na ville ya Kinshasa tozalaki très visible et cela ezalaki dû na korespecter mot d'ordre ya guide na biso Jean-Pierre Bemba premièrement ezalaki mpona koya ya roi ya Belgique ndenge mot d'ordre mutaki na union sacrée biso MLC toza na kati ya union sacrée il fallait to répondre na mbela wana oyo président national ya mouvement ya libération du Congo Jean-Pierre Bemba apesaki yango monaki présence na biso ezalaki sa relance deuxième temps fort na biso ezalaki ke tozala pe trop visible ezalaki koya relique ya Kondo Lumumba ezalaki il faut ko réserver un accueil chaleureux pour rendre ba hommage na ligne ya ko respecter toujours mot d'ordre ya président national na biso mwana mboka Jean-Pierre Bemba nde monaki biso tozalaki très visible na ville ya Kinshasa ndenge uti koloba wana mais dans tous les cas tosalaka mikolo nyonso mpo élection soki ye na butu na moi je pense que MLC comme parti tozalaka toujours prêt pour affronter voilà. To kende bala moko na motu ya politique tomoni ete na Rwanda bauti ko reporter réunion tripartite Luanda Angola RDC pe Rwanda pamba te bazali na deuil national sima ya liwa ya mwana mboka ya président ancien président ya Angola Eduardo dos Santos yango wana na tina wana ba reporter yango ba pousser yango na fin du mois ya juillet lecture na yo par rapport na yango. Bon, je pense que cause à rapport wana ezali justifié parce que biso nyonso toyebi ancien président ya Luanda dos Santos na Angola akufaki na Espagne. Je pense que c'est quelqu'un oyo a mérité mingi pona indépendance na bango pembeni ya leader neto oyo abundaki mingi pona indépendance ya Angola. Je pense que Eduardo azalaki pembeni na ye yango pe bazali ko considérer comme père de l'indépendance nde moni ndengo wana mais na kati ya réunion wana je pense que wana ezali point de vue na ngai bien sûr toyebi ke soki mboka ezali na mikakatano diplomatie tokoki kokanga yango te mais tomonaki rencontre liboso ezalaki accouché sur deux points importants. C'est le fait, malheureusement, qui n'est pas respecté. La retrait à troupe à M23, na poso bazanango, malheureusement aussi, ils allaient respecter. Alors, je ne sais pas si Oyo, mais moi, pour le Congo, je pense que ce qui est le plus important,
il faut tout bongama pour faire face à ma camoyen ce zone parce que le Congo ils ont faire face à un petit pays comme le Rwanda. Les alliés menaces et la balkanisation beaucoup de victimes bandakala. Vous voyez même la tango à Lumbumba. Lumbumba le que le Congo restera indivisible. Donc ce que le Bakabongo c'est dit menace on appelle na tango na ezalaki. Et na Congo on appelle silence à la communauté internationale. Voilà. Moni tango Mobutu alobaka pe aussi qu'il est prêt à signer les accords même avec les diables pour qu'il ait gardé l'unité à Congo. C'est pour dire que maintenant c'est la balkanisation et bandakala et ezali banane ezali to ba coloniser kabiso ezali les autres benga bango ba occidentaux et tout ça parce que combien de fois bato ba kufi na Congo ba cause la tito comme 1 milliard pour ba loba peut pas reconnaître les génocides wana. Je ne pense pas que c'est le petit pays le Rwanda ezali communauté internationale. Alors rôle na biso ba congolais ezali que to résister face à yango ndenge Lumbumba a résisté qui tue akeko bungama to résister comme Mobutu a résisté qui bien que complot wana Israël quand même que ba bengana ya kende ko kufa libanda na ba condition ya kufa ki mais na ba konzo bazalelo c'est que plus important to construire armée na biso to doter armée na biso na ba moyens conséquents de façon que peut faire face na menace wana. Donc, ce n'est pas Armand, on a des moyens conséquents. On a frappé l'embargo pour la matériel de Sombi Minduki. Mando qui paie des munitions, des bundeli, et sengeli pour la kobundisa ba groupes armés. Non, je pense que moi, ma interprétation, c'est aller kili, mais en fait, tous allez frapper l'embargo parce que il est vrai, après la négociation, et après à Sun City, les alliés que pays et banda l'embargo pour superviser le trafic d'armes dans le groupe armé à l'époque. C'était en 2002. Mais tu as en 2018, ils ont enlevé l'embargo, mais il y a un mécanisme de contrôle. C'est-à-dire quoi? Il faut que les Nations Unies aient contrôlé, pourquoi parce qu'à l'époque, à régime de Kabila, ils avaient des généraux qui ont connivence avec l'ennemi. Alors, qui est-ce que Nani a pécié et Utiwapi bonabonabobo. Alors, c'est la toute première fois que le gouvernement a commis la Nations Unies d'une manière officielle que la mesure à contrôle, mesure à notification. Pourquoi Bazos Linga et Longwa? Parce qu'ils ont fait ça retard. Pour ceux qui sont venus, pour comment il faut respecter les Nations Unies, contrôler tout ça, ça prend du temps. Au monde, on a compris ça, par exemple, on a qui n'a pas arabe. Après ça, qui sont venus. Mais ça fait 3 mois comme il y en a. Parce qu'il fait passer dans nos contrôle, dans la notification et tout ça. Égypte, Calater, vous avez fait couper sa biseau, matériel et armé. Mais jusque-là, il y a noté. Parce qu'il faut passer d'abord dans la notification, dans le contrôle. Donc, la terre administrative, ça pose un problème sérieux. Il y a un gouvernement qui a dit qu'on a la responsabilité, que non, donc, avec l'État, ça va aller. Donc, les alliés, qu'il y a un embargo total, non, c'est pas ça. Selon le président de Rwanda, Paul Kagame, il a bêti c'était pour Nakoloba et RDC Sengile pour résoudre le problème de Bango Moko. Na esika ya ko indexer Rwanda na esika ya ko funda mboka na etope population na etope ye moko lokola mokonzi ya Rwanda esengeli mboka Congo bo résoudre makambo na bino moko. Non, je pense que Paul Kagame il peut tout tromper sauf sa propre conscience. Parce que le problème est Rwanda, les bandits. Bon, dans Zouakaka, réunion où il va tout ça na Rwanda wana. Comment hier azali en connivence na M23 andima que c'est le fait à la pourquoi hier azali en connivence na M23 pourquoi andima que retrait à ba troupe wana et Salem. Vous savez quelque part nous saluer diplomatie congolaise puisque c'est la toute première fois. Ils ont exposé pour Kagame parce que yo M23 bazana bango ba congolais ndenge c'est lo yazoloba les alima kamba ba congolais bon ya gondima retrait na bango ndenge nini yepe akokende koloba ke oh non ba mi se retirer comment et puis ba yokani bongo azongi toyaki ministre affaires étrangères na ya lobio
basignaki baaccord te oyo esalemaki ke bato wana bami se retire ou bato wana bastoppe bitumba. Mais problème wana concerne bino te. Comment basortie médiatique na place ya bato wana? Donc ça pose un problème sérieux. Ça pose un problème sérieux. Donc pour Kagame mais akoko sa bato nyonso mais conscience na moko akoko sangote. Balatibiso basoda oyo bazwaki bango ezali basoda rwandais. Bon ezala toujours ndengwana moto akondi malikambo te. Mais c'est qu'un plus important que le gouvernement congolais doit distorsion utile pour renforcer d'abord l'armée nabiso pour faire face. Parce que les alaka que ceux qui bitumbezali to senga ba troupes étrangères et ya ko bundela biso et ya ko kengela biso tout ça non photos de responsabilité nabiso. Photos zo ba responsabilité nabiso. L'état oyo tozo senga ba troupes étrangères ba ya bona. Tous allez ko perdre. Il faut to perdre sa force. Pamboka nabiso angolais connaître ba bitumba ebele. Est-ce que lelo ils ont pas tout mon étranger il y a paix entre le gouvernement angolais na flag non bango moko même Rwanda wana ba itera mo peut pas déranger mais est-ce que Rwanda a une troupe étrangère moko au bazar kuna pour ba besi sécurité na vraie sécurité qui dépend de la biso moko. Donc gouvernement ta oyo est servi comme leçon après ça va moyen conséquent dingue proposition moi na boka Jacques Balobaki. Moi je suis d'accord avec ça. La seule solution est d'aller pour doter l'armée na biso na ba moyen. Ce qui te zongi si maman. N'attends mon bout. Armée na biso ça qui va exploiter minene. Pour que tanga ba général Mayele ou ke akei na Rwanda ba ko zo bembe bari manaye na ngo. Tozui même bitumba oyo Kadhafi azalaki na ngo rébellion oyo Kadhafi bandai ko soutenir contre Hissène Habré à l'époque. Ba général Moussala ou le ba comme ba professeur. Bango ba kendeke ko bengana ba force wana. Donc, les Congolais, bazali moindre, mais ça seul, tia bango na condition que zali normal, faire face, sécuriser puis ndenge singi. Et na nyonso ndenge ba décréter état de siège, ndenge makambozo kende, ndenge sécurité na eteni wana ya est. Lecture na weza ndenge état de siège esengeli ko bakaka po za na bato mingi bazolo ba non état de siège wana ça ne sert à rien bitumbezo silate na ndenge ozomona makambo ezo kendele sécurité na ngambo ya est wana état de siège esengeli kaka kokoba to pe esengeli ba lever yango. Bon ngai nyonso oyo bakoki kosala po kimia ekota na ekolo na biso na kondima yango. Il est vrai que la voix est belée contre l'état de siège. Mais il y a des gens qui s'opposent à l'état de siège. Et c'est pour Kagame. Motariboso. Mboka na été. Mboka na biso mboka congolais. A décrété l'état de siège. Il y a Motariboso qui comment s'opposer à l'état de siège. Est-ce qu'on s'oppose à l'état de siège? Et c'est là qui prend un bénéfice à biso congolais ou pas? C'est là où je me pose la question. Et puis après, comment on a vu un congolais belé, balandier. Donc, pour Kagame Fungoli, c'est là que non, il y a un contre l'état de siège. Dans mon pays, quelques Congolais, malandi payé, que non, tous un contre Yango, tout ça, vous n'avez. Ça qu'on proposait réellement, ce qui va l'ongoli état de siège, ni ni bako tchawana, au kimia écoute. Je n'ai pas dit que Batouana va soutenir que l'ongoli état de siège va aller guidé par Paul Kagame, mais bon. Je me pose juste des questions que coïncidence soit les alignés. Que le Cambo, Paul Kagame réclamé, bango pe balanda Yango. Au second. Bitumba mama eye bana mukole bandaka mais mukole sukaka eye bana kate osomon donc tout le monde qui réussi na Ukraine asala ke lo mo ke kozala quelques jours mais tout le monde donc état de siège je pense que réduire moi makambo ebele bien que objectif est que essayer à pacifier mais ba basio ebele ba groupe armé exacté. Exact. Et là, quand on encourage quand même le gouvernement à la faille, à bon sango. Ici, quand on militia, qui après ça, ration, ce n'est pas aussi bien. Soda zana itumbakuna, moi si na benga koto que tu la lisal. Et ça fait bien tes soda zana itumbakuna, koto yo, ba benga moi en classe. Donc, gouvernement, ils ont ba responsabilité na yé, et tu peux armer na biso. Batala, ali akandenge nini, banane bazotanga, banane bazoke l'hôpital ndenge nini bonabo. Je pense que ceux qui mourraient là-bas, ceux qui allaient bien, bakobunda bitumba sans problème. Ndenge ba mayele ba bunda qui à l'époque, ndenge ba général Moussala ba bunda à l'époque. Nandego lobi na moni rejoindre likanisi ya député national Daniel Mbawa Zalibongo élu ya mouvement de libération du Congo pour na ndenge ya lobi esengeli ko allouer $1 milliard américains pour na
armée Nabiso et le Congo démocratique. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a une grande ligne. Nabiso toujours tiré la proposition et au moins Mboka Japper Bemba à Salaki. Sur Makambo, Bazou Bana Est. Au monde, il est passé avec une expérience mingi. Au monde, Azali Pena Basoda, il y a formati. Mais elle a que le gouvernement congolais est un moyen conséquent. L'armée Nabiso, armée Nabiso est un makasi et Kobunda et Kopesa Kimia Niko Nabiso. Alors, tango moi Mboka honorable Daniel Mbawa, il y a une proposition concrète à estimer que pour l'instant, il y a 1 milliard et quoi que ça. Tant bien. Et la commission toujours l'ingandé en voilà. Parce que ceux qui kimia ils ont quitté, l'économie n'a pas pu développer. Ceux qui kimia ils ont quitté, mais ça peut que vous allez bien. Alors, le gouvernement talanan. Bako talana ba institution mususu bako ko réduire moi ma dépense bona bo ba tiango na armée ba somba bibundeli ba kipe armée na biso bien et surtout nous alineti armée zalaki kalate sikoyo armée ko moderne il faut tous au même diapason que l'armée mususu voilà donc c'est ça. Président de l'Assemblée nationale moi Mboka Christophe Mbosope Mikola Zokoba kotombola mongongo pona likambo etali insécurité na est et le Congo démocratique akoba ki lisusu na 51e réunion na oesalemaki na SADC na Malawi atomboli mongongo pona kosenga ba pays membre ya SADC ba bana ko condamner activisme ya terrorisme ya M23 o yazali ko juger M23 zali kaka branche encore il y a armée rwandaise. Oui, nous avons partagé mon point de vue. Nous avons une histoire commune avec SADC ou pays membre de SADC. Mon temps à Kabila Musée, tous qui agressé toujours dans le même pays, le Rwanda. Et le régime de Kabila à l'époque, et Bikaki n'a pas forcé à SADC. À cette époque, si ma mémoire est bonne, nous avons qui na Namibien, Zimbabwe et puis Bangolais, au Bayaki Pesa. Et surtout, quand vous Bayaka va quitter qui na Kitona, va bander quoi passer couteau. Ce qui Bangolais va bien la Bangona si matin pour éviter de la renverser à régime. Donc c'était grâce à la force à Sadek Wana. Moi je vois que les alliés, l'Okomoko Sadek va s'arrêter ce tigana mitou na Bango. S'il y a un problème, si ça dépendait que de moi, tu peux recourir rapidement par la Bango pour Bayebi. Bayebi secret wana que non tous la menacer toujours na banane osomona po biso na bango to bundisa ba ennemi comme na biso wana osomona alors soki alobi ya ngolengwana e kozala bien parce que la position mususu ya ba pays membre ya Afrique de l'Est je vois un peu sceptique parce que nous avons un problème d'abord dans notre armée o bazo bengango frustration et bandakala. Et la régime à Kabila Moto a officialisé frustration, a officialisé comment. Au moment qu'il y a toujours des négociations. Après négociation, brassage, mixage, intégration. Et tout le monde a même il y a dialogue congolais. Tout le monde a dit que c'est des gommes. La Liboso, tout le monde a dit que Onusumba, moi Nambo. Tant que le communiqué a vice-président, pas Onusumba, mon Azongisima. Comment on a présenté Rubero? C'est compliqué. Oyewa na ba tango ba komaki ba défier bango et comme intégration boy. Bato ba bundaki mususu o bazo ba protéger bato mususu. Osomon, ya ngoro monique ba commandement ya armée na biso ça pose un problème parce que tous en bato mususu o que non, tous en bango na confiance. C'est ce que j'ai beaucoup aimé que le gouvernement et le bail que non, M23 les alliés mouvement terroriste. Mais va respecter malobana bango te va respecter malobana bango va négocier na été oh et loko bazo lukawana token de négociation na M23 soto kei va revendication na bango ezalani intégration na armée intégration na politique intégration na société osomon alors ça pose un problème sérieux yango na lobaki na ba etanduki mususu ke oui na ba pour parler à Luanda ba lobaki ke non va refuser de part et d'autre bazonga. Bon, est-ce que Bisso, nous avons des réfugiés au Bazana Rwanda? Si oui, Bazala identifié comment? Nous avons proposé à un gouvernement qui a recouru à un mécanisme connu. Par exemple, ACR, au Bayamba refusé. Au Bazoaka, par exemple, yo, famille no ezawapi, papa na yo nani, maman na nani, libota na yo nini, titi bayeba ke, tale zaliboye, tale zaliboye, tale zaliboye, tale zaliboye. Sinon, tu crois que mon abattoir va tindeli biso ba charger de renseignement Rwanda que non ba refuser. Tu vois que surtout que ba tindeli biso ba soldats bazali bien formés
que va refuser et après va créer des problèmes. Donc quand on a ce mécanisme on est que vous allez appliquer, gouvernement faire attention pour ne pas refuser au Bako na Rwanda. Et donc on est là que ça va que bazali va refuser. Il faut pas l'accepter sur ma famille na bango. Est-ce que papa na tika na Congo, famille na zawap. Ozomon. Alors pour aucun détail wana HR azwaka biloko wana nyonso. Donc gouvernement va battre des données où ils ont HR ayebake banani baza ba refuser na banani baza ba refuser te. Mon amboka René Bonganga likambo OP infiltration bozo betaka c'était armée infiltré na ngambo ya politique na biso n'en parlons même pas bato na baza connu boyebi bango biso pe basusu toyebi ba moko ete o asaka boy o batanga kombo na likambo boy o atekaka mandoki o atekaka ba munition o atekaka mbongo ezalaki destiné na kopesa baima pinga na est asalaka rango mosala boy alongola kango bato wana bazali connu. Mais pourquoi kino lelo na esika ya ko dénicher bango ko kende ko keir bango ko za te yo moto boy pe misusu bazaka bazo exercer na esika ya kobelela kaka boye toyebi bango bazali boye bolongwa bokende boye bolongwa quitter les groupes armés bosala makambo boye bokei kaka mbala moko ale bopikoli bango na bisika bazawana na esika ya kobelela ka solution ezate bato wana bayebani bokei bokangi bango bolobi te ndenge balobaka na lopoto bozwi bango bomettre bango hors d'état de nuire basala lisusu mabe na population te. Et le colline en Moïse na union sacrée. Non, maman, pour exécuter plan aux autres bawana, ils ont été trop complexe. Parce qu'il faut tout ébar. Batouana va côté à Wakon Barwandete. Vous savez, mon rapport si bango le gouvernement congolais à l'époque, n'a pas mécanisme, il y a pas mixage, brassage, intégration. Et quand on va continuer bango, on va dire que bazali, ba étranger, bazali ba congolais. Donc, le gars, Zabango, le par exemple, que non, yo, Zali, Zoro Moulay, yo, Zali, Longi Moulay, to Bengale, Bonabo, ma reprocher Misso, que non, xénophobe, ségrégation raciale, machin, et qu'on coûte Misso cher. Mais au moins, yo, qui va, quelques officiers, comme ça, Kangaki Bango, va reprocher Bango, connivence, n'a ennemi, contre la République. Vous savez, donc, toujours, qu'il y a des malem. Vous savez, ce qui va dire, ton infraction, ne va Kangi, va tirer en prison. Bakutuna est siki, soit qu'ils allaient congolais ou pas. Mais quand on dit que on a déjà que bazali ba congolais, parce que pour ces bango na armée, quand bazali ba congolais, parce que na armée, tout cause étrangers en armée na bisoté. Vous savez, tout comme na ba institution na gouvernement, tout cause étrangers moko akota wana te. Donc bato na biso moko à travers régime ya Kabila, et valida ki bango bazali ba congolais. Mais si ko pora ko bingana bango, ezata ndenge to kanisa ndenge sasa lome ndake bandana Kinshasa pe partout wa ke non, o azali rwandais, o azali boye non. Mona ki communauté internationale temaki ti gouvernement pe a bengi mbela et bonabo. Je pense que toko ke na lolengo wana te. Bien sûr aussi, mais ce n'est pas aussi que bango na biso zali bande ko na biso ba rwandais te. Bango na biso zali système o zali en place na Paul Kagame. C'est ça le problème. Donc, oh, tu vois que non, bonabou. Moutou, ça va botter miaou. Azazoro moulay. Et le moulay, tu peux gagner, puis on va congolais. Non, c'est pas ça le problème. Tout le gouvernement, il y a eu un mécanisme d'ennemi. Ma camouillon sur le baka, l'État est collant. Le gouvernement est collant. Azana méthode na yo à causer ça, malem. Donc, tout ça, la justice, la place, la mission, mon côté. Donc, ça, la justice, n'est pas de canicité. Que n'est pas de la bonne amoni, moutou, azazoro moulay, na bandi, ko kata mbeli bonabo. Non, c'est pas ça. Moi, la René Bonganga, vous allez pour ou contre Motongi, il y a séparation entre RDC et Rwanda. Pour Mingi Bazali, ko estimé, ce qui est Rwanda et Tonga, mi penza, et qu'on peut s'appeler moi Kimia, na bandeko, oh, va souffrir Mingi na Est et le Congo démocratique. Je ne suis pas d'accord na proposition, hein. Je reste d'accord na proposition que nous, armée na mission à la Makasi. Il est vrai. Mi repo et salema et zanango pasité ça c'est ça mon été da to kabola na Rwanda frontière je pense que c'est 240 et quelques kilomètres carrés c'est aujourd'hui au moins 120 ils ont mis na lac aujourd'hui 60 et quelques aujourd'hui quelques kilomètres on a na colline. Je pense que 60 km seulement, où ils ont Kabola, Bisso, ou Babenga comme force frontière terrestre, Bisso na Rwanda.
Bon, tout est Bamir et tout ça, au moment où tous en anglais, je ne pense que les alliés importants. C'est que plus important, madame, la loba qui a une bandeli. Ils ont des armées dans à la macasse et répondre au temps réel dans le temps où ils en ont besoin. Pour ce monde, on a la proposition des alliés à président à nouvelle là, Mozito. Malheureusement, tant que le premier ministre a fait sa proposition, on a fait. Pour ce monde, quand elle est là, on dit que gérer dans la problème, on peut être grave. Babino, qu'on y a soit le banabatou, le loco, le bango et Rwanda. Ce qui te le met tout là dans ma campagne M23. M23, réclamation, bazar en Gossiko. Ils allaient encore à 23 mars. Hein? Oh, 2009, on va signaler que mon zito, j'ai le premier ministre. Pour ce monde. Mir, à proposé que moi, j'ai ministre, c'était un gars qui a moins, Mir, on a une guesse la cale. Bon, on a évité. Ce qui a proposé que moi, mais Kabila Kouyaga, on a évité. Mais ce qui est important, ceux qui nous ont armé ma casse. Est-ce que nous sommes en Angola? Tous en Amir. Angola, ça calme. D'abord, tout ça calme. Ceux qui nous ont dit, armé pour répondre. Na makambo nyonso ke mutasaka na biso. Natanga Mobutu. Tozaki na milité, tozaki sécurité. Oso mo. Nazo mona te ke côté Amir nde wana solution bonabo. Bako yana la ke ba kotiste. Na la to sa Amir ndengini. Oso mo na ba montagne. Loba ke tangu susu na yebi ke okoma pe na este kuna. Oyebi ba montagne wana. Ne ba rwanda ba matakati ogo ba betia wa ba ke ba bomba mina kolini o et tout ça. Kotonga Amir za ngona tina mokote. O ezali très important. Les alliés armés na biso à la macasse. Ceux qui armés à la macasse, bato banga biso. C'est ça. Tout que ne moi moké na o etali politique, to moni lecture na ezali nini mwana mboka René Bonga par rapport ya élection o esalemi na Nord Ubangi. To moni Malo Mobutu y a remporté 11 voix sur 18 votants dans marathon où ezalaki na plus ou moins 6 candidats. Dans l'année je serais peut-être trop réservé parce qu'il faut trouver ça tant autant la version officielle, la critique, et après tu vas ça la lecture. Mais ce qui est élection d'une manière transparente, je pense que ça le coup, la démocratie se continue, on a ajouté à m'incliner. Mais c'est très trop pour ça si mayanzanga lelo totika mwa mikolo batuba ko analyser ba ko sala ba critique dès que ko yeba makamusu so to ko ba avec beaucoup d'objectivité na sim to belali kamomoke o pezali ko chamwa mbilinga entre anciens partenaires na bino ya lamuka to moni mwana mboka Martin Fayulu na mobembo pa yazali ba oya ye ya décidé ba désigner le candidat président de la République. Nangambo mosusu ya nouvelle élan tomoni etungisi mwa bato po tomoni secrétaire général na bango mwana mboka Blanchard Mongomba atomboli mongongo po na koloba ete tango ekokaki na noté ya ko désigner ba candidat esengeli nano kokene nano na makasi pe na bonzindo na politique na esika ya koluka ko désigner nani wa ko kozala candidat na ba élection o ezali ko na 2023. Makanisi na ngai ko bato baye baketo bandolo bango na yo mingi awa ke muzito na falu bazali susu assemble pe ko bato baye bayango baza assemble te pour simple raison que Fayulu azongela Kabila siko muzito alingite ozo comprendre bien que na o solo mingi na bato ya mapefa walu mais hier nga o bato zongela na Kabila mais ya travail na Kabila et combiné mona selon vision muzito no azongela to pe basanga lokola ba partenaire et opposition nani bloc patriotique ezali sanga opposition azongela bloc patriotique mutala sanga ngweza eza mapefa na fade na house obosani oyo bato FCC bayaka bakutani bakuzo sala ba marche ndenge yoka même ba ipengere mo bafanda na se wana balo babubu mabiso Kabila yoka on comprend donc quelque part logique ya musique les alliés que Martin Fayulu a mis auto exclure na lamuka ozomo les alliés test moko bangai ko soulever à mingi tant que to kota na union sacrée bani ko ba te bango ba ke na union sacrée ba mis auto exclure na lamuka sikoyo nouvelle là musique wa la vision wana lokola Martin Fayulu a créé plateforme mususu ba bengi yango bloc patriotique yépe a mis auto-exclure. Donc rien ne marche. Moi, j'étais à Fayulu, Finga Muzito,
Atamusi to ba disciplinaire ba finga Martin Fayulu te. Mais là divorce les allés consommer biloko tulubaka boso ba to mona ke to kosaka o to inaka songolo bonaboy tulubaka vérité. Bon et si des alliés partis politiques ceux qui va salir congrès balobi que président na bango azali candidat président de la République les alliés droit na bango je ne sais pas est-ce que violer la constitution je ne passe pas est-ce que violer statut na bango je ne passe pas. Bon, est-ce que secrétaire général Moussous, par exemple, il y a nouvelle l'année où nous avons de Konangaï, c'est à quoi qu'il y a un point de vue dans les Cambo et Tali, parti Moussous soit décidé. Bon, est-ce que la publicité est comme candidat, il y a décidé, ou bien il y a la Mouka. Parce qu'il y a la Mouka, là, la nouvelle là, on peut un point de vue, parce qu'il y a des gens qui sont là, mais moi je vois que ceux qui décider de que Martin Fayulu azali candidat na bango tant mieux ceux qui respectent ma tête ils ont un problème na ngambo ya nouvelle elan pe balobi ya bango candidat ba ko bibisa mikolo ezali koya sima ya kolengela pe ko sala congrès o bazali ko bongisa ezali droit na bango parce que omoni ba makambo nyonso ebeba ke bato nyonso ba sindola kulutu Martin Fayulu atika la emoko ezali ke ye alingaki bato ba lobela kaka ye vous comprenez. Le problème est que dès que nous avons la mouka, nous avons un parti politique qui a dit Koufa. Et si nous avons la case Simanaï, le président biso te ko loba o mayele mabeo yo Fayulu azana ngote. Tango biso te longwa ki embrouiller nouvelle là. Oh non, va traiter bonabo. Si ko nouvelle là pas comme traite. Tango atika na nouvelle là lobi Bemba zaina raison. Moïse zaina raison. So tala na tebe mikolo. Ba komi ko bamba nani Mozito que a une union sacrée tout ça bonabo parce que premier avant nous allons kaka seye kaka do yemba kan je bona seye kaka kurutu qui Martin Fayulu etika la kaka seye so quand mutra mutasala parti politique pour qu'elle soit pouvoir osomon so qui tokena ba élection so qui obimi na voix belé obimi président obimi mais ce n'est pas dit que bosala qui plateforme moko boui ya politique dans l'objectif connu par exemple électoral quand on a élection élection civile muta son nganda ko na préparer l'élection ko ya so ki ko senga te to sanga na lisusu tamie so ko senga te mais yo mongo la makasi na yo osomo donc bato ya SID bato ya kurutu Martin Fayulu et ça na bango pasité et ça na bango pasité que so ki moto a distance na Martin Fayulu akomi mutu mabe akomi muindu akomi zabulu akomi bonabote biso sala ki parti te ka to mettre la bato maboko to sala ki parti que un jour biso peut to diriger donc là yeba sala est parti hakunda na ndenge nayi atika mosito pe bunda na ndenge nayi to ko tala ndenge mokile ko mema biso wana bo pesi raison na population na ndenge balobaki bo trahir biso te kasi bo sangani moto na ndi ba intérêt na non ba objectif ezala ki précis to kende ba élection biso to lokaki to kende na candidat moko ndenge salemaki mama matanga ni sila ate biso peut perdre le pouvoir en 2006 to lela uti matanga ngisi papa Etienne na 2011 alela to e matanga te sili mais o ya 2018 o balingaka sila te osomon matanga so esali lokola ika biso wa troba 40 jours après 40 jours to kena ba élection biso to lobika kanana biso azui coup personnel ko valider résultat de bise te bino ko zuite et zinde mutoy après serment to bosaniti to avancer to tenter ba chose muso ko ya bongo to tika la kaka wana te kaka biso te et ça va bongo te donc biso le loto ba te yo pe on doit gagner en 2018 pour changer pe langage communauté pour revendiquer te président élu président non ça vous allez ko beta c'était président élu motolongi mapona minde ye monalongi mapona non après les élections la contestation c'est la toujours bongo ezali kaka wate na kopesa be jambe l'équipe olembi pe bolobite biso lokwa tokena biso na te biso to bongo tokende mapona toko tika la wana kaka te ote na zwaki bokonzi mutu mususu apete serpa azo diriger makambo nyonso azo signer ba ordonnance yo signer ba ordonnance te ba benga ko président ti wapi kwa ça ba distraction c'est ça ko sa tokende liboso mais je sais que aussi ba comprendre pour la moni mutu na mutu azo mi se déployer sur le terrain pour préparer ba élection ozomo c'est ça. Moi, Mboka René Bonganga, procès à Matata Ponyo, faute d'interprète, responsable de la société Africom, moto a interprété na audience à Zate, de Boekour à cassation, ba renvoyer audience na mokolo ya
na date moko ultérieure quoi. Bon, n'a pas qu'on maté mingi te na makambo etali justice parce que mboka ikozi na ngo ezali mibeko ezali justice nayebi ke ba konvoka ki ndeko wana pona makambo ebele surtout na makambo etali Bukambalonzo naza na mémoire moko na kanisa kesala ngai pasi na motema sur des projets wana ezala Saint-Chatier na Bukambalonzo parce que façon to bando mona na TV to bando mona ngo te grave et puis projet wana Bukambalonzo de maquette soke simba mais toujours la nini farina Ukraine te mais toujours de la tête mais siko o nyonso balobela ka biso esala ngai pasi tango na mona bande kwango pe bazo na TV bazo tia minoko bona boy to mona ba immeuble mususu na ba TV mususu ke tala ndenge place songole kokoma tala ndenge boy komi boy mais to suka wapi misolo balobaka ba débloquer pona ya kende wapi c'est tout à fait normal et tant que premier ministre na epoko wana akende ko yebisa biso que ou bien to salaki mais tango bato ba yeba ko ici ou bien misolo zangaki gouvernement akia misolo projet à la relancer au monde ce qui est ce que innocent batiki au monde ce que innocent batiki mais c'est qui est vrai que misolo lui manki bato bazwa ki misolo ce que ça dit ma fait pour noter atanga komba bato banyaki bazong sambongo wana ba relancer projet kwa l'autre zali projet moko malam nyonso ezali na kati mais toujours les athées au mapa ekondi parce que frère les autres en Ukraine était bon parce qu'on avait tout madame. Donc ce qui l'état n'y a mon clair sur mbongo ebimaka pona Bukambalonzo je pense que les alliés droit naie mais ils ont l'acharnement politique ils ont que ceux qui sont responsables justice les autres responsabilité na ceux qui peut azali innocent batiki balandi bato ya kotango bandia kambongo voilà ma position. To komi pratiquement ko poussa na suka émission na biso ya mokolo lelo mwana mboka René Bonganga lelo ezali bongo journée mondiale ya population na mboka République démocratique du Congo tozali ko compter si je ne me trompe pas 98 millions d'habitants en majorité ezali mingi ba jeunes na komona lolenge jeunesse ya lelo penza ekomi ko kende na libunga ezokene na kati na mabengi na kati na libengi na kati na libulu na kati na libunga lecture na yo kozala ndenge nini jeunesse ezali avenir de demain na ndenge tolobaka na lopoto l'avenir de demain c'est la jeunesse na komona jeunesse ya lelo est-ce que vous êtes sûr que jeunesse bako assurer relève ya lobby. En tout cas, ils ont commis tout dans la question. Ils ont dit, ni tout cas, ça la jeunesse à lobby, ils ont la malam et assurer réellement relève un beau cannabis. Parce que tout ça n'a pas été. Tu vois que écoute biso to kende, quand la jeunesse est ngona et qu'on remplacer biso. Mais to bunda total ndenge uti ko lobake, lolenge jeunesse yango ezokola ezali ndenge nini. Ce qui to ko loba ezali na ba paramètres belé. Tozwa par exemple côté à bino ba mama ba jeunesse ya basi est-ce que vous allez kokola ndenge ba mama bakola kasi en bandité bon bandité est-ce que bozo kola ndenge ba mama bakola kali bon eloko nini ezo sala bino bokola ndenge ba mama basala mutu akolate lamba azotala azolekawa nazalaka na voyager na intérieur na bana basi moko ba uti na Kinshasa to komi côté na ngakuna na Gembina tant ba kiti na bi bazotala na mona batona bazotala ba utuwa bazo benga bango bandumba po ba ebike e pona biso kuna balata ka bongo te moi si pas zipanzo to na yemo bimba ezalité bitiati ya bo atina munoko nini ebona bo et c'était bien mais awa ezandani mususu il faut que bino ba mama na côté na bino bo manyola façon vous allez ko éduquer bana basi est-ce que ezali façon madame biso pe papa non bino pe na ba politique bozo boma ba jeune mingi bozo détruire jeunesse nani. Après c'est moi 5 000 francs, après c'est moi 2 000 francs. Na sima yembelio, banzembo abosoni na monoko, bitumba, bangwana bakomi lokola bapomba na bino na sima ko bangela eko simba ete ko simba ete ko simba ete. Bakoma lokola ba marche ya ba politique. Avant que koma d'abord na l'état ou na ba politique, tout le d'abord na ba famille. On se comprend. Pour moi na ya ko la kisalibanda d'abord éducation utina ngona ndako. Est-ce que nous avons toujours beaucoup là-bas à Nabiso, là-bas toujours beaucoup là-bas, nous malamu. Parce que les gens là-bas, nous sommes à Ébike, moi, on a eu à Zakununa.
mais asala eloko moko te mwana ya mona mwana azana mbeli na ndako asala eloko moko te péage ata courage abenga la police ke boya na mwana ngala mbeli awa asala eloko moko te. Donc quelque part pour l'éducation à bana responsabilité ezali partagée selon moi. L'État n'a pas de responsabilité na ye, ba parents aussi bazana pas de responsabilité na ba. Yo ko za na jeune fille na ndako et après ozomona azongi ba 23h ko tuna pas te ke no bonabo. Et responsabilité à l'État ezali ke tant bazo futa ba parents bien te bana bazali ko débrouiller bango moko yango ba komi na autonomie wana ozomona so yo yebi ndenge mwana no alata kate oyebi ndenge mwana no alia kate okozana force sérieux comment okozana autorité sérieux comment ozomona donc ezali pe responsabilité à l'État soka zo futa bato bazo ba responsabilité na bango ko ba parents et kozala malamu. Donc na problème ya venir à bana responsabilité ezali partagée. L'État n'a pas responsabilité na ye, ba parents que nous sommes aussi tous la responsabilité na biso. Voilà on a colo. Merci moi mot de la fin poto chuter to comme na souka réalisation signalé biso était Sengel Kokata. Merci beaucoup na sepeli na émission alelo mingi. Je pense que ça émission to message na ngo mbala sima ba konzi ba kopesa biso moi minute ebele japiso ka kolinga ata une heure dita to sala ngo peza to lumba. Merci beaucoup bandeko balandi to yambaki pona bino mwana mboka René Bonganga oyo azali bongo président ya lisanga babengi babembiste moko ya ba plateforme monene na kati ya mouvement de libération du Congo parti cher ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Un grand merci à l'équipe technique. Freddy Takidi moto o alataka double casquette quoi. La réalisation, la caméra Kakaye, merci Koupar Bola, Wazala Kibongo na Siba Bilili Peloko la Suleiman Bolio, na régie finale. Un grand merci na Patine Tumbu, Sibara Machine, O Esala Kaete, Bo Zwambala Moro Bilili à travers YouTube et Canal Kin Télévision. Émission Oyobozo en rediffusion Mokolo ya mercredi na Bangonga à 11h30. Un grand merci na Bino Bae Banso, Bozali Kolanda Biso Uta na commune ya Bandalungwa. Na Bosanité Kotombe la Mbotama et la Muna O na Benga Rabongo, mon premier docteur Serge Moussassa. Mbotama ela munayo. Un grand merci na bino bae banso bozanga kate ko benga biso ko pesa ba reproche ko benga ka tango nyonso esengeli bosala boye bobongisa boye. Merci mingi na bino nyonso botika la brancher na Canal Kin Télévision Télé Vérité.